Bonjour les filles, hello girls, bote ba maman, bote ba yaya, banzel, j'espère que vous allez bien. Ba maman nanga, ba maman à Poto, ba maman à Paris, ba maman à Mboka Mobimba, ya Afrique, ya Europe, ya États-Unis, na pisibino ba mbote. Bienvenue sur votre chaîne de divertissement, mon amoud, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Ba maman nanga, ba yaya nanga, boka lisolo lelo, po lelo France azobeta. Esinga ya tomela mwa vert entre-temps totala biso match. France obeta lelo baza mene Espagne tazomene match. Esika navandaki groupe moko bazalaki toyebani na biso ba bonjour au revoir. Balobi ta mwana mboka yaka tomela mwa quelque chose omela nini na lesi bango na omela nanga mwa soft. Bon baza na ba bière nga juste un peu de soft c'est tout. Esika nazalaki babandaki na bango bien bosala ba comparaison na mabe te basala sur la musique neti nga nalingaka nanga Tupac aza mpenza love nanga na musique mais c'est pas parce que nalingaka Tupac motu mosusu alingaka Tupac mosusu apréféré Biggie mosusu apréféré Eminem mosusu apréféré Jay-Z mosusu apréféré Drake voilà donc on a chacun ses goûts neti nga mpe chanteuse préférée nanga ezala nango Whitney Houston mais za teke parce que chanteuse nanga préférée eza Whitney Houston na international que aya Nakamura na oyoki te que Beyoncé na oyoki te bozomona donc chacun ses goûts le goût et les couleurs ne se discutent pas esika nazalaki groupe moko kaka bazana moko ayebisinga mona beta lisolo opesa baninga conseil po musique eza mabe te divertissement eza mabe te mais ya un temps pour tout ozomona okoswana te mpona bato et puis bato yango ozoswana baza ba grande star baza na bambongo baza na bamillion yo kozwa problème polise aye problème ezwami mpona kaka ozodiscute te mpona bato mpe bayebi mpe biso te dans un sens donc bazalaki oyo baki mpona faire egola baye wana oyo mpe bazalaki mpona fali ipupa baye wana babandi koswana bango na bango moninga mobali alobi te toza biso nyonso kaka bacongolais toza biso bacongolais tala soni oyo kaka mbanga na o oyebi te nga na kokufa mpo na fali ipupa oyebi te nga na kokufa mpo na fere babandi kofingana ekipe afali ipupa azofinga mosusu ekipe afere baninga balobi toza biso nyonso bana mboka botika boye mpo lelo musique so toza na salle ekobetamaka te mpo na fali ipupa ekobetamaka te mpo na fere oyoka mutu nyonso oki kote mosusu batie fali ipupa après batie fere egola après batie le grand mopao après batie Cindy le cœur la diva Cindy le cœur après batie grand Madilu system Pepe Kale Wenge Muzika Jibe Mpiana Werason donc musique eza mpona mutu nyonso botika babandi kofingana esika nazalaki bandeko nayoki soni ezalaki nango bien divertissement mutu nyonso apesa opinion eza na mabe te nga napesi opinion nga tuka namona mpona nga Tupac c'est le best parce que yo Tupac ntongo aza korape azalaki korape mwa aomela pema wana azaolinga pema wana eyokana ti na cd na ye parce que azalaki na barythme makasi azorape vitesse mosusu alobi atengaka eza Jay-Z eza opinion mais tokóma na niveau ofingana te bandeko bazokofingana nga na esi bango te yo oza nani oza mpona nani nga bitenga alingana na mutu nyonso nga na bina Fally Ipupa je kiffe Fally Ipupa je kiffe Ferregola je kiffe le grand Mopao je kiffe Papa Wemba je kiffe tout le monde nga naza nanga all musique nyonso na koyoka donc moi y a pas de souci c'est vrai que mutu na goût na ye mosusu alingaka Fally faut respecter oyo mosusu mpe alingaka Ferregola to respecter mais komi kofingana ekomi na bakofingana bamaman ekomi kofingana na basuki ekomi kofingana na makambo mosusu bandeko na nga soni tellement moi nayebisa bino makambo alobi te mpo na respect oyebi ke bandeko nga asali nini na moninga toza kokaba nga mpo nakabuti navandi parce que ezalaki dangereux totelemi moninga mobali apekisi moninga mosusu mpe ya mobali apekisi oyo bima na président moko boye yo bioza mwasi ya mutu moko boye yo olalaka na mbetu olalaka na se munoko solo olobala ngani aka mbanga na yo olobala ngani taye kuna aganyaka 1000 euros boye na boye yo ozalaka na chômage babandi kofingana mokusu yo kaka mbanga na okanisa baosambela soki okanisa prière oyo alobi toleki bino
toleki bino todevanse bino bana babatu combien bino banani nga nalobi non sikoyo ezalaki na nini na clan restaurant baninga na oyebi basali nini propriétaire ya restaurant alobi na bon ah non s'il vous plaît so boye bobima mpo nga alingi problème te bazocontinue oka mbanga na o nzoto solo ozala solo mapeka oyebi balobi tellement bagrossièreté je vous passe grossièreté parce que eza genre nanga te juste nalobi kaka vite fait mpo ensuite eleke ezalaki level na level baninga bazokofingana ti propriétaire mpe ayebisi bango en tout cas bobima mpo bodéranger clientèle nanga misu baye batala télévision match ezali bobima na minute na oyebisa bino eza eumeli kutu te mpo match otobanda ça fait déjà plus ba 20 minutes babimi mpenza babimi propriétaire biso nano obenga police babimi babandi kofingana baninga na nyonso nga na opesa bino juste mwa matei mokie bamama nanga bayaya nanga miziki eza nango bien mutu aza na bapréférence na ye pamba te oyo mosusu alingaka vert oyo mosusu alingaka rouge oyo mosusu alingaka jaune eza teke oyo moto alingaka rouge afinga oyo alingaka vert tozala bomoko toyokana eza mpe soni nga franchement naoki soni mpo bapapa bamama responsable bazofingana mpo moto alingaka moninga mosusu alingaka moninga te mpo na bamusike eza universelle. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. On te yokana. Oyo lingara mususu. Ok. Respecter pe o lingara mususu. En tout cas, na ok soni na pasi. Et pe si mao. Donc, na sengi bino penza bino par exemple oyo lingara na ye muta Tupac bo respecter. O lingara muta Fally Ipupa bo respecter. O lingara mutu Ferré bo respecter. To fingana te po to za biso nyonso mutu moko. Musique eza mutu na goût na ye c'est normal. Comme ça na matoi ya mutu azoka son Fally kitoko te mais na matoi no zoka son Fally kitoko vice versa na matoi ya mutu muso ka Ferré kitoko te mais na matoi no zoka Ferré kitoko vice versa et ça est l'autant mais il faut respecter pour comme à un niveau fingana. Je pense que même ce qui Fally Ipupa ce qui fait rigoler c'est le grand Mopao Mokonzi amoniango sepelate alobate eza pe ko dénigrer image à star comment beaucoup comme à un niveau bo se heurter bo fingana bo fingana na ba parents les artistes aza bien artiste aza influenceur artiste aza modèle en mboka donc na respect artiste s'il vous plaît vraiment na respect artiste na oki soni franchement na oki soni on a sengi bino ba maman nanga ba papa nanga ba yaya nanga tout c'est respecté mutu na goût na ye franchement ngai la musique congolaise nalingaka na musique nyonso mais nazala un petit coup de cœur na Jibé Mpia na papa chéri mais nalingaka pe nyonso nazala un petit pousso na moni Jibé na sepela c'est l'artiste qui me plaît papa chéri donc même bato ba famille na bayebi muna na Jibé nalingaka Jibé Mpia na makasi mais jamais nakoswanisa mutu mpo alingaka Jibé Mpia na te misu balingaka Werason misu balingaka Blaise Boula tu vois faut respect nalingaka mingi quand je dis de Jibé Mpia c'est na génération misu tozokola misiko à l'heure actuelle Fally Ipupa baza héritier franchement nalingaka nanga bango nyonso je kiffe Fally Ipupa je kiffe Ferregola je kiffe héritier nalingaka nanga bango nyonso donc chacun ses goûts esi natanga kala bamama na biso bazolinga bamama tiala mwana bamama bambili ya belle mais sikoyo biso tozalaki plus jeune na famille na biso nyonso tozolinga chanteuse ya bozibozia na DS Mukangila na voix ndenge ezalaki tozomona ye magnifique tozomona ye kitoko donc bozomona mutu na bapréférence na ye mais après génération ya DS tomoni bachanteuse baye la diva Cindy Lecoeur aza na magnifique voix mbara kitoko donc oyo mpe mosusu olinge mosusu mpo opréféré mosusu donc chacun ses goûts toka tout se respecter to respecter mboka na biso to respecter biso moko toza déjà baresponsable sikoyo lelo responsable ya restaurant abengani bao bazoswana abengani bango et puis alobi vraiment les Congolais pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça muta restaurant azaki congolais te azaki ka noir azaki congolais te
ayuka azoka aye azolamba tala makelele bazoswana baninga na nga en tout cas mona apesi bino s'il vous plaît na respect ya baartiste na respect na biso na respect ya congo na respect amour ya rumba toswana te so olingi mosusu te ok ça va respecter oyo alingi eza bongo c'est la vie. En tout cas j'espère que boza bien. Muna apesi bino bambote bamama na nga nalingaka bino makasi bamama à Paris on apesi bino bambote banzel bayai on apesi bino bambote. Je vous dis à bientôt dans une prochaine diverse histoire. À bientôt. C'était Mona Mood sur votre chaîne